bana nzambe ezali awa. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bana nzambe mbote, 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 mbote. Frères et sœurs, mbote na yo na kombo na Yesu Masia. Tata, mama, elenge pe mwana, tikate nkolo apambola yo. Na bolingo oyo olakisaka chaque dimanche na 12h kolanda mateya na ye na kati na chaîne na bino oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Soki osabone na note okomi na membre te ezosengama na yo osabone kaka istika oyo bakomi kosabone cliquer wana okokoma membre ezali gratuit okufute eloko te bakokata mbongo te mais ezali mpona kotombola chaîne na bino ekende liboso pe pote maloba na nkolo Yesu Masia ete ya mokili mobimba kobosanaka pe te ya kopartage kokabola sango malamu oyo na bandeko na mokili po eza koteya sango malamu oyo eza kosala kobosanaka pe te ko aimer kotia ba commentaire eza na bino bato mosusu bozotala na télévision moyo aimer eza te parce que oza na télévision so oza na télévision pona o aimer faut ozwa susu na portable na kati na portable nde mutu koki ko aimer na portable pe nde mutu koki kokoma membre mutu koki ko s'abonner na télévision te bikelango na Yesu Masia ezali ngai bongo prophète Pembele Aziza liboso na bino oyo nkolo atindaka pona kosakola malako na ye na Yesu Masia. Amen. Yambo yakobanda nyonso esengeli kozongisa matondi ngai na yo elongo tobondela tosenga na kolongo nzambe ete nyonso oyo ya direct ya lelo ekota na kati na mikuwa pe na mitema pe ezala grave na bakeur na biso tomonisa na kati na misala tobondeli na kombo na Yesu Masia. Yawe na bibele mozalisi na likolo na se Yesu Masia etelemi ngai liboso bampateno bazotala ngai bazali basumuki nga pe nazali mosumuki kasi mosala oyo naye kosala eza mosala na ngai te ezali mosala na yo latanga mobimba lokola bakolataka elamba mayele na yo elata ngai tata mpona koteya malako na yo mpe bana na yo bayambango bamonisa na kati na misala mpe mobango ya lelo bevanda na kati nango napesi direct ebandeli nango mpe suka nango na maboko na yo kamba yango na ngoya mino santo pe pambola equipe nyonso oyo esalaka mosala oyo mpona malako nokende liboso na kombo na tata na pamboli yo amen. Haleluya, 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 haleluya. Bikelamu na Yesu Masia mateya na biso ya mokola lelo ezali na mokanda ya Apocalypse o babengi na lingala emoneseli. Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12. Donc emoneseli de Apocalypse. Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12. Na tangi bongo makomi na kombo na Yesu Masia na mokanda ya français ou bien français. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel oyo babengaka Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jours et nuits. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous au ciel, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Parole du Seigneur en ce jour. Bikelama na Yesu Masiya na bandi boyoki makomi. Bolandi makomi. Thème ya mateya na biso ezali guerre des esprits. Guerre des esprits, bitumba ya milimo. Bitumba ya milimo. Guerre des esprits. Ne thème tozo kamba na kati na mateya na mokola lelo. Amen. 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 Tobete likolo maboko. Bana na nzambe. Bikelamu na Yesu Masiya landa malamu. Landa malamu. S'il vous plaît, landa malamu. Kozala distraité. Landa malamu. Ezali bomoi. Pelobiko. Tokufa. Mais Yahweh ayaka na bomoi. Mateya na nzambe. Ezali moto. Ezali épée. Ezali lobiko. Landa kango vraiment avec dignité. Landa kango vraiment motema kofungwama. Matoi na yo epolele. Orate loko mo bandela. Peba mate yo eleka bandela ka olanda kayango. Ekoma lokola buku na kat na yo ekoteya yo. Bozana télévision na bino. Bozana ba mate ya leki. Mokolo mosusu lobiki na kozwa liteya oyo po eteya ngai na yoka. Landa mateya oyo. Malamu. Bikelamu na Yesu Masiya bana na nzambe. Na kosenga kabongo na kombo na Yesu Masiya ndeko olanda na mateya mokola lelo. Mateya uti kotanga ma elobi nini? Mateya elobi nini? Na likolo, guerre salami. Kombo guerre. Guerre salami na likolo. Pe salamaka na likolo. E salamaki nani? Babenganaki munguna dragon. O babengi Satan le serpent ancien. Pona nini? Ye azalaki moto oyo nzamba lingaki mingi. Protecteur, ange protecteur. Bapesaki ye lokumu makama ebele. Bakubetile banzembo koyembele miziki makamane na ndenge. Me ataki tembe. Alingaki abote lesika na nzambe. Yakoma pe nzambe lokola. Akomaki teti mutu makasi. Akomaki pe lukunia na ndenge. Yawe atindaki bati na mokili. Apesaki bango ba pouvoir na mokili. Ye asepelaki te isengeli aya kobebisa mokili oyo. Na discussion na likolo. Na bituma na mabe asalaki. Kiteti mutu makasi. Alingi suko yoka te akomaki rebelle. Nzambe alobi. Lucifer ngam na sali yo na keli yo na pesi yo bokonzi. Yo lingo tomboka shu contre nga. Abi ozo saka na lui okosala nini? Lucifer azongi so kosala nini? Abi pona oyeba tenga na nzambe na yo nguya mokeli na yo ngam na kelaki yo. Leki salo boko na yo. Na ilongi na yo tina mutu. Otala ndenge komi. Aleki saki loboko te biloko bimaki ye nde babengi ba corne. Beauté oya saki na ngoye bo moto lungwe. Akomi na beauté ya nyama nde babengi ye dragon, le bête. Pe suka ki ndenge wana te. Na bitumba wana na ba discussion wana Mikael o babengi ange Mikael ya sakanaka te. Ye muta bundaka bitumba yeso wa ye bitumbe sini. Na ba ange ba prespectaki ba bengani mumuna o babengi diable le dragon ba bengani na likolo ba bwaki ye na se. Ba ebisi ye nengo kizawana oso baby. Okomi mwana li baby. Diable tango akiti na kat na se. Tango akiti na se abi bon. Awa nga ba bwaki nga na likolo. Na yebi bisengo likolo. Na yebi ambiance likolo. Na yebi lola bien. Na yebi makamoni su bien kwa. Yeba ki Bible. Ayebi tout o eza likolo. Li se fera yebi tout. Yo okose na nini. Po avanda likolo ayebi nyonso. Tango akiti alobi bon.
ngai pe lokola na kiti na ba ange na bato oyo bazalaki na ye pene akitaki na bango abi bon ba ange na ye pe oyo bakomaki ba rebelle akiti na bango abi siko lokoto komi na se na mabele na terre ndenge boyoki mateya kota suka na 12 olobike likolo esepelaki nde babengani na likolo me mabele malheur à la terre malheur ekomi na mabele mpona nini ntango akiti asali ya ye pe pays asali ya ye gouvernement anommé baministre anommé baministre intérieur ministre ya défense ministre ya économie ya ye baministre pe social ya ye ya diabolo ya lise ferme na kati na se awa mais biti ya gouvernement na ye moto nyonso bakokutana kati na se awa na moyo ayebi komona likolo te po ye ayebaki bisengo na fo baempêche ye amona likolo te suka ya moto kaka awa konionga bato aye na gouvernement ya lokuta mosala na ye abanda kokosa pe mosala na ye koboma pe koderobe akolobaka verité te pe mosala na ye abanda kopie kaka makambo oyo nzambe na nguya na lola sala donc yawe face A ye akokoma siko face B copie na original ekokanaka te copie eza copie mais original eza original nde yawe na bibele mozalisi na kolona na se yesu masiya ye nde azwaki oyo aye copie nsadisa alleluya ntango aye nde sikoyo gouvernement oyo asali akamati akotisi besprit na besprit eza ebele bikelemo na yesu masiya ndenge tozali awa na kati na mokili oyo ya mabele oyo eza ya diabolo terre eza dirige pa ya diabolo boyebi yango ye nde mokonzi ya mabele oyo bapesa ye mabele oyo me yawe na bibele mozalisi likolo na se atalaki ndenge diabolo azomema mabele oyo ndenge azomema biso makambo abi te tokoki kotika bato na biso te bato oyo bikelamo oyo tosali na maboko na biso ndenge yawe akelaki biso bazala baterengano bazala lokola bazalaki tata na mama esengeli yesu masiya yo okende susu kobotola ye fongola wana na mabele po te bana na ngai oyo baza na mabele bazwa bosomi bazwa nzela ya komata likolo po akangi bango alingi te muta mata likolo nde yesu masiya ayaki lokola moto yesu masiya ntango aye lokola moto abotomi lokola moto nde ateyaki ateyaki asalaki makambo nyonso aye kolakisa biso nzela aye koyebisa biso mpe ke bokeba moto diabolo aza moto alokuta alobaka ya solo te mosala na ye koboma mosala na ye koyiba kokosa me ngai na ye po nalakisa bino nzela po ngai nazali le bon berger abatelaka bampate berger malamu abatelaka bampate akolinga te léopard loup akota na kati na bilanga na ye bikelemo na yesu masiya nde yango wana sika po yawe abotola fongola ndakotaki jeune ya 40 jours 40 nuit nani amemaki ye na ngomba Lucifer bible ezoloba te Lucifer transporta elobi transporta elingi olobaki amemaki yesu te moto amemi ye me Lucifer amemi jésus na ngomba mpo na talisa bomengo ya mokili apozaki ba 3 questions boyebi yango soki oza mwana nzambe bongola libanga oyo ekoma lipa yawe ezongiselaki ye te moto akobikaka na kwanga te me na liloba na nzambe soki olingi fukamela ngai napesa bomengo nyonso mokili oyo napesa ba États-Unis napesa Afrique napesa Asie ozwa yango yesu masiya azongiselaki ye moto ayebi kofukamela moto ya mokili te bafukamelaka kaka nzambe ayebisi lisusu yesu masiya soko oza mwana nzambe solo moni na ngombo tozali mibwaka na se soko mibwaki nzambe na nguya kotindilo ba ange baya kolokota yo bakoya koyamba yo yesu masiya azongiselaki ye bamekaka nzambe te 3 mituna wana Lucifer azangaki maloba apolaki nde guerre ebandi
apoli guerre. Lucifer pesanga fongola. Yesu Masi a récupéré fongola. Yesu Masi a récupéré fongola. Lucifer a accueilli ne fongola boko jali kole ko fungwama. Tina ikat ne kuluza que tout est accompli. Mais ba na nzambe besprit. Awa molimo na nzambe que guerre des esprits. La guerre des esprits. Bitumba ya milimo. Na moment où tozoloba awa sikoyo. Lucifer a se sentir insécurité kotikati na ye. Na gouvernement na ye, na ba ministre na ye, na makambo na ye. Pona nini? Tangu yawa bwakaki ye na likolo, ayebisaki ye maloba moko, ayebisaki ye di Lucifer, mayele na bomoto na yo longwe, na longoli yo mayele. Lucifer mayele longwaki. Akomi na mayele mususu, mais mayele na bonzambe na sagesse bonzambe za shute. Donc armée ya Lucifer awa. Armée na ye moko sali, gouvernement na ye ya ye moko, gouvernement na ye moko ezoko s'affrontane, bazo boma na bango, bazo tuta na mitu bango na bango. Elingo lo banini. Basprit oyo yoko ba Hindu Sankara, ba Inkaka, ba ozo yoka, ba Illuminati, o bazo yoka ba franc-maçon, ba Rose Croix, o ba Maikari, ba za ba esprit oyo ya créé na kat na mokili oyo. Mais lelo yo zo mona na nini, Maikari azo beta Rose Croix azo beta Illuminati azo beta franc-maçon. Donc bango na bango confrontation, bango na bango guerre des esprits. Pona nini mayele oyo nzambe apesaki na moto, mayele wana eza na bango sute, maîtrise eza sute. Donc milimo bango ba gouvernement ya yeko sala oya keli awa eza ko bundisa mokili pe bango na bango pe bazo bundana. Bana na nzambe bikila na Yesu Masiya tozoloba mo guerre des esprits bitumba na molimo. Guerre nyonso eloko nyonso babenga guerre oyo nyonso babenga guerre ezaka eloko oyo esengeli molongi azala na bandeli. Oyo nyonso babenga guerre babengi bitumba na etumba nyonso esengelaka kaka ke molongi fazala. Molongi yango pazala kaka moko. Bien aimé, beaucoup kotala même na kati na football ba équipe oyo na équipe oyo beta balle ba che coupe esengeli na coupe na mutu moko équipe moko kaka mutu zwa kango équipe oyo zwa kango wapi oyo ganiaka ata basali match nil 0-0 bako beta ba penalty fo moko a gagner pour azwa coupe wana. Bien aimé, même bo yo ko ba Jeux olympiques o ba course ba bato kima ba che coupe esengeli kaka molongi moko azala ata bazalaki bato bako courir baza 10 mais fo moko alongisama po azwa coupe wana. Même ba boxeur bato bo babundaka bitumba so ba boxeur bazala bazo bunda lelo bali bazwa coupe esengeli kaka molongi azala sika mateya lelo yeko elakisa nani yango aza molongi nani aza molongi te siko yo aza na kaya banani na guerre nyonso oyo babenga guerre soki badeklare guerre ezakali sekite ezaka moto moko akufa moko atikala to moko alonga moko apola. C'est ça. Donc quand on déclare la guerre, ce n'est pas que ofanda obanda kolela te pe na kati na guerre nyonso esengaka bibundeli. Moto nyonso oyo boxeur akendaka koyeko na kosala ba entraînement pote akende kolonga. Ba joueur bakendaka entraînement bato kende concentrer pour balonga bazwa coupe wana. Mais na yo chrétien tango guerre déclarée na kati na mokili, tango bitumbe na kati na mokili, siko yo chrétien arme na yo za nini? Ozo préparer nini pour olonga nini pour gagner nini? Na yo chrétien tango yo ki guerre déclarée pas okomi kolenga, okomi paniquer, okomi koluka or que guerre nyonso et c'est que l'autre ba arme, c'est que ozo ba outil. Bien aimé en Jésus-Christ na moment oyo to sali awa ozo lo mama awa. Toi na moment oyo ba guerre des esprits, ba esprit ezobunda. Soki yo yebite molimo na nzambe ko yebiso ke ba guerre des esprits. Obozo yoka ordre mondial, changement ya makambo na mokili. Donc nous ba te esprit
ya nzambe na esprit ya monde ya ténèbre ezobunda. Bango baza na besoin ba imposer biso, ba imposer makambo na kati na biso na mukili. Mais sikoyo bango basi ba préparer ba arme na bango, ba yena ba covid, ba yena makambo ndenge na ndenge, bazo préparer ba kota ba crise, ba économie, makambo ba vaccin na bango, makambo me bazo ba makambo zo ba kisama na kati na mukili. Ba varier zoko ya makambo na ndenge ko lingi sabatu, ko bandi sabatu pona intérêt na bango. Koteka milimo na batu, koteka ba organi ya batu, kokotsa batu na ba pasi, minyoko na ba boroko. Mais siko bango ba préparer arme, mais pour na yo chrétien, pour na yo moyenge me mwana nzambe, arme na yo siko za nini, po obundi nini. Bien-aimé en Jésus-Christ, bitumbo toza na boza bitumba suju ya koloba te, ya koswana te, ya koganga te, ya koloba loba te. Te, po bango ba yen esprit ya koswana, soki botali bien. Bana ya diabolo, bazo leka na ba télé, bazo leka na ba réseaux sociaux, bazo leka na ba télé, même na ba monde, même ba président mosusu ba mboka mosusu, botala bien, boyoka bango bien, ba journaliste, na ba homme d'état, ya ba mboka belé, bazo leka, ba parole na bango kaka bazo ko coincer, parole bazo tali kaka, bazo ko toucher kaka bana na nzambe. Balobi ba ko changer Bible, balobi ba ko changer baloba oyo, balobi ke Bible ya biso za Satan, Jésus za Satan, makambo ndenge bazo loba. Pona nini? Bisoto kota po to bande oswana na bango, to bande ko discuter na bango, po to za affaibli. Mais te biso shiko na mama oyo, esengeli ni to préparer ba arme, to zo minuki, biso peto ke bunde tumba. Parce que guerre nyonso esenga moto faza na bibundeli. Bibundeli na biso shiko za nini? Bibundeli no za nani? Yokumolela, yokumolenga te. Bibundeli na biso ezali ba prière. Bibundeli na biso ezali ba jeûne. Bimana distraction bolanda bango te o bazo loba na n'importe quoi na la télévision baka bino boko na kati na ba prière parce que moi na nzambe oya solo ataka muta loba te aganga te asona te amila saka te ami loba te amuta ba polémique te amuta ba incompréhension te mamutu ya kimia. C'est ça bien aimé botika kolanda koyoka aboye bayana ba covid na bango bayana ba variant na bango babakisa kutu mais biso tozana ba arme yawe apesi kibino 12 coups 12 flèches 12 épées 12 cailloux 12 cartouches nde ba prière apesi bino ba psaume bozana ngote psaume 22 apesi bino psaume 25 apesi bino psaume 30 apesi bino psaume 41 apesi bino psaume 59 apesi bino psaume 74 psaume 88 psaume 91 psaume 103 psaume 136 psaume 140 psaume 146 ezali munduki yango wana ba arme apesaki masasi ya koprepare eyebe komosuta kaya muke wana me kotremblese bango ekoningisa bango bakolenga bakobanga bobondela bosimba bapre botika kokota na kati na badistraction botika kokota na kati ya koyoka bana na nzambe bikelemu na Yesu Masiya besprit ezobundela bango na bango bazobundela po de puissance ya nzambe ekiti puissance ya Jésus Christ ezosala na kati na mokili oyo Jésus Christ monde eza confondi bango moko bayebi déjà bino soki bakristo bazo bate bango bayebi na balaboratoire bango ke moment tokomi awa danger ezali Photo pekisa bato wana batika kosambela photo paniquer bango tokotsa bango badistraction babanda kopaniquer non un homme de Dieu un enfant de Dieu abanga kiloko te na mangonga oyo ata bango basali ba polémique baleka bamikumisaka baza ba prophète baza ba te ya minene bango basala ba miracle maka bobanga bango te bokota kati na bango te baza batu ya diabolo bango na bango bazo ko s'affronter donc oyo oyo mususu asaki kisi na ye na kati na mai papa mami wata mususu akenda kozona Inde oya mami wata na ya Inde bapotani soko teli mukamela bango nani diabolo kaka yoka mukili yoka oyo wana kuna aza muta franc-maçon bozomona te bazoswana baeglise na bateyi na beteyi na ba oyo eglise oyo na oyo bazokonfronte bokota bitumba na bango te eza bango na bango
bazo swana bango na bango bazo potana oyo oya kotoyo muto oyo franc-maçon o muta illuminati o muta kana so biloko koto ya rose croix o muta so biloko so hindu sankara bango na bango mukonzi bango oyo apesa ngo pouvoir eza diable mais bango na bango siko bazo ko s'affrontaner bango na bango bazo ko sona eza bitumba na bino ba chrétien te bino bovanda bo tala bango pour nini confusion totale na kana bango yawa ko kote sa confusion na kat na kana bango yawa ne mutapesi bango kwiti na psaume 75 verset 9 psaume 75 verset 9 natangi bongo na comme na information psaume 75 ou bien 75 verset 9 il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse tous les méchants de la terre 6 boivent jusqu'à la lie. Alléluia. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que venir les dévations. Dieu est celui qui juge. Il élève l'autre, il fait descendre l'autre. Alléluia. Et ça na États-Unis te, et ça na Europe te, et ça na Asie te. Oyo bokonzi na nzambe to pouvoir nzambe wuti. Mais yawa zali nzambe oyo atombola ka moto mosusu akitsaka bato mosusu. Mais yawa lui apesi 20 oyo akitisi et yana ba mélange. Amelisi ba méchant wana nde bazala na kwiti yango nde bozomona wana eza esprit ya nzambe oyo ezosala bakomi bilobela bazoloba bozomona baloba mais pourquoi moto azoloba bakoloba makambo bakomi yeba te ke makambo azoloba eza juste te po te yawa alobaki na bino nini alobaki ke bokoyeba bango na misala na bango ayebisaki bino mais bosukoyo bozo kota bozo paniquer nini bozo banga nini eza nengwana ego salama kaka nengwana vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et singeli boyiba bosembo bato bakosaka na bato balobaka vérité bokoyeba bango ya walobi na pesi lumière ekiti bokomona misala wana eza esprit ya nzambe muto sala eza esprit ya Jésus Christ muto sala na ba corona oyo bozomona oyo ba covid ba variant yawe sikoyo muto azolakisa mokili ke ya aza nzambe eloko bino bosali kana eloko na bino bajene na bino moko azopalangisa mayele azosisa mayele soki mokili ekoyeba nzambe te ekoyeba yezu te eloko pamba oyo bazosala bien aimé en Jésus Christ mais yawa akotika bayengeme na ye te akotika basali na ye te bana na nzambe bikeme na yesu masiya molimo na nzambe ezoyebisa nini basali oyo bazomona wana basali na nzambe ozoyoka bazoganga bazaka na esprit moko babenga esprit oyo babengi esprit d'apostasie apostasie eza nini apostasie eza esprit oyo soki ateyi suka kaka fasenga mbongo akosenga mbongo bikeko azali nzambe bikeko alingi bikeko alingi mituka alingi bilamba akolakisa bilamba akolakisa mituka akolakisa balupangu akolakisa sumba bayendaku asumba baeglise mokili eza ndenge wana baza banzambe ya apostasie soki ateyi ata sisi fasenga kaka mbongo soki bopesi ye mbongo te atomboki eza esprit ya apostasie mosusu ezali nini baza na esprit de piton ekelingi nini bato wana omona mosali moko aana makomi soki azofungola bible akotangolo de Genèse jusqu'à Apocalypse bekriture alobi soki okende makomi boye eza boye elobi boye makomi ebele me misala na molimo eza te okomona siko makomi oyo atangaka akolakisa ngo na misala te na misala bokomona rien bokomonaka 0 sur 0 esprit de piton nde yango wana bokomona ke lolendo akolata lolendo okomona ke ye kamta mutu aleki aza te mutu makambo nyonso aza te non mosusu ezali grande de Babylone eza formule ya baeglise oyo ezoutilize bachapelet ezoutilize nzete bacroix makambo ndenge bandenge bokoko babikeko fo bokosambela bikeko nde bagrande de Babylone esprit wana bautilisaka babiloko fo bautilize babiloko nete babonganga nete babokoko makambo ndenge na ndenge bazoloba kaka eza makambo ya nzambe non esprit wana esprit mosusu eza esprit de dragon ezali nini bana basi nzambe na nguya boyi te mwasi te mais siko mwasi moko akomi kokomande na kati na église kokomande azotelemela mibali aotelemela bato nyonso tu donc neti moto aleki aya te neti aleki mokili mobimba wana babenga esprit de dragon donc dragon elati ye akokóma na lolendo makambo na ye komi kiti eza te soki mpenza ozali ke mama
oyo nzambe na nguya ponaki yo po te lelo na nzambe akozala komi kitisa et pour komona na kati na ye lolendo kozala te na kati na matere bakam na ye okomona ke alakime mais oyo etikali eza esprit de dragon pe toye komona ke esprit antéchrist bango balobi nzambe azalaka te bandimaka na bango te ke nzambe azali okoteya kosisa na yo balata esprit wana diable akoti bango toye na ange esprit ya ange de la lumière ange de la lumière azali ange oyo akotisaka bato bavision lokuta baprofesie ya lokuta yango bozomona baprofesio bato nga na profetisaka nazala bamiroir nazala batelevizio nazala baécran emonaka na makamane bien-aimé à Jésus-Christ. Ako sakulupe oyoki pensako, oyoki pensa pe cher de poules ningani. Mais ezali ange de la lumière. Après ça bon c'est la lumière. On a repéré sur lumière. Ezali ange satanique. Ni après ça la lumière. On a repéré sur lumière. Et puis bango bakot ça va confusion na quatre églises. Kaka bandoto alukuta. Ba yele la bandoto moko na quatre églises. Oh, c'est là la singa. Na nota kiboy. Pour na ko troubler basali na nzambe. Mais ndoto ya bien te. Ndoto nde ya lukuta. Ya soko musali na nzambe faut faire très attention bandoto nyonso bayela kayo po bakoyela bandoto mpona intérêt na bango bandoto mosusu ya lokuta bandoto mosusu makambo mosusu mpona kobebisaka na kati na église et puis ekokotisa bino confusion ndoto mosusu mona bayokoyi biso mosali na nzambe ke mama wana azaka ndoki oyo aza neni ndoki te mais mpona kaka te oyo obengani mama wana na kati na église aza neni ndoki te confusion na kati na église sika tozoloba awa milimo oyo nyonso oyo totanga mosusu te milimo oyo nyonso sikoyo mokonzi na bango diable mais si qu'on est dans le moment où il va se faire nini bango na bango va se confronter donc Python esprit de Python avec autour la esprit apostasie bango na bango avec autour la grande de Babylone avec autour la dragon mais je crois mo kamila bango ni Satan o moni kalinga binote kalinga ne binote parce que bino nyusu malgré yo joie yango o ngala kana ko ngala sala pousse bango mo so ba ngala likolo pona nini ya kana ko so na Madagascar musu akana ko na Inde musu so zoka ngo na Samai et pas ba sirène musu akana ko zongo na planète Mars musu so zoki web donc or nyonso wana za ba pouvoir satanique diabolique ndoki asa pe diable donc si comme muto yo ya Rose Croix alobi ke ngai na za capable na bomba ndoki po ndoka ko tema kat na kate mais ndoki na muta Rose Croix bandoki mutu ya Rose Croix to mutu ya franc-maçon akamata kangi ndoki akangi akotela molali ba akangi na molali mais akangi moninga na yiki so to tali bango na bango baza tata na bango za diable mais comment ko kanga moninga na yo hein yo mwana na nzambe soko ko bomo mwana na yo moninga na mwana na nzambe non et pas na biso za bolingo ezali pe eza kimia yango bozo mona mokili bien-aimé en Jésus-Christ mokili eza na problème nini yoka exemple mukambe na bango diable ye wana azukisi boxer akezo kisi pona nini abando beta bato ajongo wapi ajongo na kati na mai ba sirene ba pese kisi abi yo okubado beta bato penda na ndenge moko ya kosakana te sirene na mwajula kisi azaka wapi o azaka na France na mai ya fleuve Seine musicien sikoyo succès ya kosakana te alinga zo kisi wapi kaka pa ba sirene wapi na fleuve Congo. Amen. Siko mukamela mwana ni diable. Siko esalamini. Boxer. Le corps boxera champion. Siko musicien pe vedette ya kosarate. Musicien akomi ko bimana mwasi abata boxer azu mwasi batu akomi se makango na ye. Yoka siko makambo na ya. Boxer siko ayoki. Habi nani babi yo bazo ko tromper yo. Yibi teke mwasi na yo bazo tromper nani. Wona musicien za na succès. Mais yoka mutapesa ba pouvoir ka mutu moko abi nakoluka ye sikoyo boxer luka musicien kamata musicien makofi pa beta musicien pa le bon ngai nakolukisa ye nakobemisa donc diabolo tout ça bon mito apesi kishikoto sikoyo ye banate nani donc boxer na bo oyo bazu clip cette place moko ba yo kuta na pour donc yawa longo na bango mayele guerre des esprits bitumba na milimo zo tutana milimo zo bomana alléluia ndeko avandi na kati na Congo alibite ngai naza ndoki ya kosakana te naza kisi na ngai uti na mbetengi bon
mususu sikoyo aza na France abi ngai nasakanaka te ngai nalata franc-maçon ngai naza na franc-maçon mususu aza na États-Unis abi ngai naza moto ya illuminati kosakana nanga te mais soki totali bien na nyonso wana nyonso mokambi na bango diable balingi babomana oyo awuti Congo aye koluka oyo aza na France aye koluka franc-maçon franc-maçon ake koluka nani oyo aza na États-Unis oyo aza na États-Unis ake koluka nani oyo aza na Congo est-ce que bozolala ndoki ya Congo tango ayeba oyo aye kokuta oyo ya France aza te abimaki atiki lokolo abi ya avandaka te atiki lokolo adwi lokolo na ye oyo ayaki na France akendeki États-Unis tango akomi na États-Unis akeboya ake kokuta aza te esa abimaki ake koluka moto aza na Congo atiki nini lisu abi ya bima alingi kofanda te adwi lisu na ye oyo awutaki États-Unis tango ake Congo lokola ya Congo mpe abimaka ye kokuta boye puru adwi lokolo na ye bango na bango basalani misala tango adwi lokolo azongi ntongo etani lokola mpe ntongo etani sikoyo ere ya kozonga eza te baretard wana baretard baretour o moko ayebo epa na ntongo alamoki boye lisu ekufi mais ndenge tolalaki kimia toyebi te moto asa te ataka mokili oyo te ye moko misala na ye atikaki lisu baninga bazumuzumu mosusu wana oyo bazwaki loboko bana boka boye lobi na ntongo loboko ekomi boye oyo loboko ataka mokili oyo mpo loboko atikaki yango na misala mabe oyo kuna lokolo na ntongo lokolo eza te na kati alleluya misala molili baza kosala yango molimo na nzambe ezolata ngai tozokamwa bavariant tozokaka variant sud-africain variant brésilien mais soki otali bien na kati na quartier na bino obien na ndako na bino moto ake sud-afrique aza te moto ake brésil aza te sikoyo bavariant yango ekomi ndenge oh non eya bacorona ndenge ezoya non seke eza na bato mosusu na molili na bondoki na bango baobima biso toza confine baconfine bato mais esengeli mpe bapesa communiqué baloba na bandoki fo bozala confine couvre-feu na 18h ndoki mpe couvre-feu moto akobima te mais yo ozobima obimi ti oke kolonga na sud-afrique mpe ozwi variant sud-afrique omemeli bato na quartier tozoyeba te ekutili wa bivariant ngo bavariant mosusu seke ezowuta na bamonde ya baténèbre baguerre des esprits bazomemela bato bavariant toyebi te bavariant mosusu wabi mpo bitambulatambula si baconfine bato baconfine ndoki nane ndoki baconfine 18h moto akobima te vandisanaki ndoki na yo mpo 18h mais ozobima kaka mokili se change makambo se change bongwana bien-aimé ya Jésus-Christ bikelamu na Yesu masiya bana na nzambe guerre nyonso molongi azali Satan sa yebi ke tango ne ko mukuse azoluka survie na kate bien-aimé en Jésus-Christ bien bozolo bakaka chiffre de la bête chiffre de la bête c'est quoi chiffre de la bête c'est nani bête yango za nani molimo na nzambe sebino bête yango za léopard ezali léopard Apocalypse 13 verset 1 à 5 na tangi na komona Yesu Masiya puis j'ai vu monter de la mer une bête qui a fait 10 cornes, 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, de nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Amen. Beto bazolo baona azala forme léopard. Mais sikoyo Bible zo bage azaya kozoka. Asa zoki, asa na pota, azaya kozoka. Oyo bozoka beto wana bozoka le chiffre de bête. Botala sikoyo na bamboka na biso. Emblème nini tuzala ngo léopard. Emblème na biso léopard. Beto bazo belona léopard. Botala mikolo na bilamba, na ba couturier, na ba te belé botala na tala sala penda introspection landa bien boko mona mikolo yo ba tsa symbole mimi ya léopard na bilamba ya léopard na ba griffe na ba grand couturier na bina kotanga ba kombo te boyibi bango boko mona ba signe ya léopard mukili mobimba yo boyi 666 mais 666 mais léopard bazo la sona kas yo na bête nde ye wana bazo la sona que si konde ezali
Bible so bate azaya kozoka. Pe akosala 42 mois. Abando finga nzambe, abando finga lola. Ndenge tozali yango bozomona basali na nzambe, na ba prophète, na bato mosusu bakomi kofingisa nzambe ekosala 42 mois, donc 4 ans. Donc awa tozali awa tozala 2021. Donc vous comptez na bandi ba 2024. Bokomona bato babanda kofinga, babanda kotuka, babanda kochula, pe bakoluka baningisa liloba na nzambe mpona nini moto na bango wana bête na bango na léopard ana ba forme ya ndenge na ndenge aye biso siko na mboka oyo ya Congo to na emblème wana bitumbeza na molimo bo calculer siko bo vanda bo sala siko calculer mais bête ya zalo kwa léopard emblème na biso za léopard comment bazo bundisa mboka lokola Congo et donc on est ba bundisa Congo c'est qu'il y a quelque chose ba yebi soko tali mokili mobimba misu na bango ezotala Congo et mona Congo emblème bongo parce que betu wana bana na nzambe botuna nzambe bolata mayela molimo botuna nkola yebisa bino haleluya oh bien aimé en Jésus-Christ bikram na Yesu Masiya Josué soko totali Josué chapitre 10 verset 1 à 11. Bien aimé tango Josué bawuti Égypte siko bani bakota na kati ya Jéricho. Pour bakota na kati na Jéricho esengalaki ba détruire Jéricho. Mais dans la famille moko ba bengi ba Gabaonite. Ba Gabaonite. Ba boya ki na bango bitumba ba yako se faire. Ba bola lokola ba esclave. Et pas ya Josué ba yeko na roi na bango ba biso to yepa na bino. Tolina biso kubunda te, tolina biso makasa kubunda te. Po toyoki ndenge lokito leli na kati na Egypte. Na ndenge bokati mer rouge e kabonaki. Pe boye awa ma ya Jordan e kabona disusu. Yo koti na kati d'auto boye bitumba. Tolina to koma na biso bat na bino to koma taba esclave to servir bino. Alléluia. Jésus azoki bango ataki bango pembeni. Bande komu susu ba roi mususu. Ba sepela ki makambo wana te ba bato ba traite ole ba bundela biso ba kebe elekaki bana na nzambe ba roi wana ba Tchadek ba roi wana ba lukaki sikoyo ba bundisa ba Gabaonite ba ko take bango ba take bango ba Gabaonite ba moni pele ke to kokoka bitumbo te po menace leki ba sengi aide na Josué ba bi Josué to ana problème to zana ngwawa ndenge to ndimaki to koma to servir bino to bundela biso na bino te bazoya ko take biso bazoya ba menace biso ba sira na biso ya ko to segi aide so boko ko sunga biso Josué atuni kolonza me kolo ya wala bibela yebisi ko bangelo côté Josué kende yo za mukonzi batwana ba yaki pene na bino bo batela ki bango ba koma ki bat na bino ba sapeka bat na bino boko ko tika bango te ba kufa na kat na bitumbo bo kende Josué akenda la à côté la bango na butu à côté la barona na ba guerrier na bango frappe ba roi ba kokate tout la mwisi bakimi kokima ezui nzambe guerre des esprits ezui yemoko siko yawe na bibele siko azui bia bokimi Josué bosali kenga na za nzambe na nguya yawa funguli likolo efungwami bazokima tango likolo efungwami bien aimé nini esalamaki mabanga ya minene ya moto euta likolo kanisa libanga ya nzambe euti likolo mabanga eza kokita ezokitela bango frappe bazika bapela moto bazika basila bien aimé en Jésus-Christ kosakana na esprit ya nzambe te ba esprit oyo nyonso bozobanga wana eloko te ko parce que bango basengaki secours epai na yawe na bibele basengaki secours na Jésus-Christ akiti moto ya mabanga bien obitali olobi me prière tosali prière yosali jeûne de prière yokoti bien aimé yawe atakutu tobondeli corona na bango ekosala eloko te batinda bamaladi na bango babakisa bavaria na bango basala bakosala ekosala eloko te oyo etikali yawa kobundela biso oyo etikali yawa kobunda bitumba wana yango bozomona mabanga efungami nana ndimaki ki mabanga ekokita mabanga ekiti papa eningi isi mokili bien aimé en Jésus-Christ Gédéon juge
chapitre 7, verset 1 à 22. Gédéon, na ba Mandianite, na ba Amalek. Ba ye papa ya kotungisa Gédéon. Gédéon atali likola atali nese. Habi bato bazo duka guerre ba nyokola biso bandakala. Ba komisa biso ba esclave na ngome bazo yokate. Mais ngana komi mwana nzambe. Gédéon asengi bango confrontation, guerre. Ngana bino, yango bana nazabe soki bitumbe ye. Teli kabo ye, la teko lela teko panique te. Ozana ba prière, ozana gêne, ozana le sambo, téléma. Pour guerre nyos tu basi ndaka minduki. Guerre nyos banana kapongite so bitumbe koti na kati na ndako na yo. Bitumbe koti na famille na yo, ekoti na mwasi na yo, ekoti na mobile na yo, ekoti na bana na yo. Faut téléma, ozo ba arme, o bunda. Sukuna ba arme ona yo zui, yawo soka kubakisa puissance, akupokisa pouvoir, akupokisa likamususu, okolonga. Tango sikoyo akamati ba soda na ye Gédéon akabuli bakona 3 biteni koto 3 on a une puissance ya Saint-Esprit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 3 habibo sikoyo bokamata ba krish bakuzu ba krish nakata krish na bocha flambeau babi bon na kobeta trompette sokre na beti trompette bino bokobeta ba krish wana ba krish ko pasuka bongo to sala ndengora alléluia guerre des esprits bitumba na milimo bango ba ina pouvoir na bango ba ina milimo na bango Gédéon pe aye pe na oya ye Gédéon pe aye na oya ye habi okomona Gédéon bana na nzambe Gédéon tango babandi a petite trompette abi ba pasule ba krish bien aimé na kan ya ba Amalek na ba Mandianite ba yoka makelele lokola kake e beta ba soldat na bango ba so pakata mbango ba okima mbango pe bazo lela bazo loba na ko kima mbango ba opotana ba okima bien aimé en Jésus-Christ ba pakati mbango. Mais bah ça le côté kaka krish kaka na flambeau ba beti ba pasuli makambo chargé makambo bongo guerre des esprits molongi azala kaka nani alongi Gédéon talongi bien aimé en Jésus-Christ nzambe patika kate za yawe la Bible Jésus-Christ atika kate ajibango la Bible malgré Gédéon ta sali bino nyona mengai na kotinda esprit atinda esprit ba Amalek na ba Mandianite bango na bango ba côté discussion ba potani basilani babando beta bien aimé tika te bato bazoluka bo moina yo bato bazoluka bakopota na bango na bango bayaki na ba corona bayaki na ba variant na bango bayewo basala ba ordre mondial mais biso na kati na prière biso prière to bonda nzambe na nguya akosala makambo susu mukili ko ningana bien bakolonga te eloko teko botika kobanga soki bitumba oyo bango bazoluka eza bitumba koloba te eza bitumba siko tokota tobanga nzambe tokota na makambo malamu totika kosala makambo mabe tolongwa na ba distraction tosimba ba prière tobondela bokomona bango na bango batutani yango bazomona L'église comme reçoit prophète na pasteur na bango yo bazo dévoiler ba secret comme ko bima oya basi na bango ya mibali na bango na banganga na bango bokoyeba bango et donc comme ko bomba matin porte confusion et continue na kana guerre des esprits esprit ya ozolonga l'esprit ya ozolonga sama ezola kisaki nzambe akotika la kaka yawe na bibele musali shine likolo na se bien aimé en Jésus-Christ. Oh, roi Akab, 1 roi chapitre 18 verset 1 à 40. Roi Akab, roi malamu, roi moi bien. Mais erreur a sali, Akab a sali erreur nini, akeko kosenga libala na akeko bala mwasi oyo pa nzamba pekisa, akeko bala nani ba sidonien akeko bala nani mwasi nini mwasi oyo babengi Jezabel nganga azaka na ba kisi na ye makamane nani Akabe erreur akeko kota kuna mais erreur asali su nini tanga koti kuna akomine lisusu nganga po akeko bala kuna asali su erreur nini atongeli banganga na etumbelo ndaku ya nzambe temple akomine kosambela ba magicien makamane nani mwasi akosi sikoyo Akabi na mboka azalaka ba prophète bazali ba prophète ya nzambe oya solo mais le kola komaki déjà na bonganga na mwasi na ye asali nini akomi kokosa Akabi bakomi koboma ba prophète nzambe Akabi bouche be moya ko lobezate
mayele siri po ye moko akomi nenga ba bombi ba prophète ba prophète ba sako kufa ba commandé nene. Mais il y a un prophète avec te guerre des esprits bitumba molimo oyo molimo nini zosala awa nde babengi Eli de Tishbite, Eli abimi, Eli abimi non, na koko ndima likambo te ke yo akabo zaki botu na nzambe. O tika ba prophète ba ndako kufa, boba ndako kufa pona mwasi na kisa mwasi na yo. Non, nazo mene défi, confrontation, faut se confronter avec l'esprit, faut te mettre dans l'esprit, l'esprit en nzambe na ya bino totala nani eza molongi. Bien-aimé, ya walonga kakaka. Ya walonga kakaka. Albi ya di boso na wala kisabino. Nazo senga na kat no sécheresse nazo senga kat na bino sécheresse zo kota na kangi mbula pendant 3 ans tokotala banyama na bino zamba na bilanga na bino soko banyama na bino bakomela soki pe bino bokosala nini na kangi mbula 3 ans mbula betaka te eloko moko eza te alakisi puissance ya nzambe esprit na ye elonge malgré bango bazali na 400 prophètes ya Baal na 450 prophètes ya starté donc 850 mais ye akangi mbula mais prophète moko ta koka ko sala prière pour azongisa mbula wana bien aimé a sengi sous confrontation so bino kolo bo maki ba prophète ngai na sengi kadino bino nanga faut ça la confrontation nini to ko ngombe bino bo ngombe ngapela ngombe to kende ko tumba mbeka moto soke kiti moto oyo ko lia ngombe moko wana nde nzambe oyo ko lia oyo bodu mais muta ko mema pétrole te mutu pe ko mema essence te mais to senga ba force to senga ba esprit to tala esprit na bino bango balibi to kotala ba prophète wana nyosi de Baal 400 na 450 ba ye kota ya Kab ba telemi ba kamati ngombe toro na bango batina mupanzi Eli alubi ngana zaka nga moko mena Yesu Masia na sima na ye azu ngombe na che abibino bobanda po ngana nga moko bino nzambe na bino Baal bango babandi ba prière babandi ko invoquer po ngombe epela moto ba tie ngombe na motaka babandi ba prière banda 6h et le côté 12h et le côté Elia balo tshura bango nzambe na bina keleki congé nzambe na bina keleki wenze peut-être la lali aolia aolobate aoyokote nzambe na bina bobenga ina nuko ba bondela sibité ba bana ko kata nzoto bilamba ba zo bimisa makila mais eloko ezate eloko yite bien-aimé eloko yite meli abi bon to komi 18h TR eleki non sikoyo ngai nakamato ya ngai halibi boyela ngombe toro nanga che toro hay boyela 12 mabanga 12 nini 12 mabanga bozala combien de prières 12 psaumes ya pamba 12 cailloux 12 épée, 12 tribus d'Israël, 12 kakawana, 12 ekabola makambo. Albi boye langa 12, boye langa yi, mabanga bocha, azu, albi boye langa ba krish, 4 krish, bosa langa fois 3, ngai 3 fois bobo 3 fois. 4 fois 3 est égal à 12, 12 kaka sala makambo. Abandi, abeleli Yahweh, nalingi, naeba, pe, namona pe mokile mona ki yo zana bomoy ki yo zalaka yo on manifeste la puissance na yo pouvoir na yo bo konti na yo na moment oyo toza na guerre des esprits siko esprit na bango na wa yo wapeleki moto kiti pou ngombe ha batu nyonso bagangi baye ko comprendre que oyo nzambe ya solo ndewe Elie ye nango ele albele kango bokanga bango ale bokata bango mitu boye gorge bango tika ete bayini ya ibota na yo tika ete bayini yo bazoluka yo bazala egorge bapela moto tika ete bayini yo bazoluka yo mabanga oyo ekitaki mabanga ekitaki na tango ya Josué mabanga wana oyo ekitaki batu mabanga wana ekitila bato baluka bomoi na yo ekitila bato baluka corona ekotela ndak na yo eluka ndibota na yo oyo bazokota na kati na commerce na yo na libala mabanga wana ekolanda bango ekokanga bango prière à pambati bien-aimé à Jésus-Christ et sengeli ko telema et sengeli ko bondela obanga nini kubanga eloko te osana mabondeli wala makambo nyonso eloko moko te eloko ko banga ezate bien-aimé à Jésus-Christ Israël a un problème est nini ba Philistin bazoluka bango ba Philistin guerre pendant 40 jours guerre est la raté menace tellement legi trop bazo yeba te bakosala nini nani yango azobonisa bango Goliath na batu na yebo susu Goliath na sima azo menacer ko moite
moi été Goliath alobi bon sikoyo nazo senga bino défi ezali nini olebi no to bundaka ba guerre boyela nga soda moko contre nga to bundanga na ye soki oya kolonga soki ngai na biso to longi bino bokomi ba esclave na biso soki biso ba tolongi bino bokokoma ba esclave na biso bien aimé yoka sikoyo yoka guerre des esprits bango ba l'esprit na bango na nzambe na bango bien aimé erreur nani ayaki mwana lenge aye kombo na ye David ayaki po ya kotika biloko kolia na kati na baya na ye na kati guerre ayoki makambo na mutema na beti ebe non makambo ne so de kawa le bité muto esa incirconcis muto yo bakata ngenga te akotelemela bana na nzambe te biso tokoma esclave na bango aussi longtemps toza bana na nzambe jamais de la vie biso tokokoma bana na nzambe esclave na bango te mais biso mpe tozala baarme abi ngai fona boma ye ngai na kolalisa ye Alléluia. Bamemi David balibi yo petit boni boy. Tika na boy yo so banga tata yo tana ngambe ya mutu. Tana maboko, tana makolo. Yo so banga mutu abi ngana babite. Abi mo manga pa roi. Bamemi ye pa ya roi. Bamemi pa Saul balibi tala petit yo. David alibi akokwesa Goliath petit yo. Roi Saul atali alibi petit. Yango yo ko lokatoni. Yo, tout le monde a mouton, biso tout kima pendant 40 jours, tout menace biso, to kima makamane na ndenge, mais yo David a lui ngana sakana kate. Ngana sakana nzambe. Ya bundaki na bato, abundi na bino bato, mais ngana bundaka na banyama. Ngana bundaka na banyama. Soko lingo yeba témoignage na kende ko tuna ba lion, kende ko tuna ba ours, ba ko yebisa bino. Bien aimé, tala siko elenge lokola David na kat na nzamba. Mwana muke, mais batingi ye pa boko na bibwele papa na zalaka te bayane bazalaka te mais mwana na kati na nzamba azobunda na ba ours azopasula na ba lion papa azate mama azate ye moko about bien aimé pouvoir donc ndenge azalaka na kati na nzamba entraînaka ye nzambe apesa ye baentraînement makamanena donc azalaki l'esprit de Dieu l'esprit de l'éternel na kati na ye donc na kati na mosala aza kosala wana na lance pierre na kotire bandeke soki alibi ngai soki ours asali erreur to akangi meme moko ba na kokende penza na kobotola ye na kati na monoko na ye soki mpo asali erreur na pasuli ye donc nga na moto akosakana te tango ba yena ye Goliath alibitala petit oyo abi mais boyela nga vraiment vrai guerrier oyo petit David abi te nga na yonde abi petit tika na ba blague ko boyela nga vrai guerrier abi nga inde vrai guerrier nga de vrai guerrier na kola kisayo alléluia bien aimé tango ba trebisi David abimisi la salbi petit yo so mona nga nani ndeke oto nini oyela nga ba lasa pamba ba lasa pa po Goliath atso la kisa asimi bepe na makamane asoduka kaka vrai guerrier abi ngai nde haleluya eloko nini ebomaki kaka libanga ya mokie wana abi se yalo pusana akire ye nan ekoti yawa etoboli ye golo echakwei akati ye mutu libanga ya moke esali makambo kaka 12 pisomo yobondeli kaka 12 pisomo yozosala esali befe mpe ezosala befe na kati na bomoi na yo na kati na bamaladi ozotambola na mokili na kati na libala na yo na kati na bana na yo na kati na mosala na yo na bato balukaka yo tika te libanga wana ekota bayini na yo epai bayali bien-aimé ya Jésus-Christ guerre des esprits bitumba na molimo eyaka bana na nzambe bato balongaka eyaka bana na nzambe bato balongaka bato mosusu te bien-aimé en Jésus-Christ Moïse na troisième plaie Moïse confrontation ya Moïse na banani na Pharaon na kat na Moïse asala boy Pharaon ba magicien na basali boy besprit guerre des esprits asala boy bango pe babimisi basala boy babimisi Moïse abeti kane na ye kane nzete abeta na mabele poussière mati tango poussière mati ding basili o babengi bapu ebimi banyama bakoti bapu batu nyoso bakoti bapu basili ya kosakana te banyama na banyama basili nani ba magicien ba meki pe basala miracle mosusu ba meki ba yeko yebisa Pharaon ba bité oeza nguya na nzambe oeza force na nzambe bien aimé force na nzambe nde molongi yawe asa molongi yawe nde mtalonga ba esprit nyoso na bitumba na mokili
kaka ya de molum ba yebi se que te o to kokate ba kokate ko bien aimé pour yo so mo na nzambe si je me plais na kat na si je me plais ezani tango yawa yebi sa Moïse na Aaron habibo kamata kaka bo kamata poussière ya moto bo fula likolo bo ba kamati poussière ya moto ba fula likolo oh bien aimé tango moto mati il sert nini maladi ya bapota batu nyos na kati Egypte bakomaki na bapota na kati na nzoto bien aimé na ba magicien balingi basala berere bango moko ni supe bapota na kati na nzoto ba magicien ba mona ke bata danger bapota na kati na nzoto bien aimé nani molongi bien aimé natangi psaume 60 verset 13 à 14 et le binini boyoka donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Donne-nous le secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Toujours senga yawe na kat na détresse. Na bapasi, tozolela ba covid, tozolela ba variant, tozolela ba libala, tozolela ba chômage ko ya, mukili tozolela ba te suti nini, mboka na biso, makamane na tosenga na détresse. Bazo nyoko na biso ba yini ba nyoko na biso. Mais tout se confie na batu te, po batu, muto vanité de vanité to zo côté. Tout confie na nzambe avec Dieu, to kosala ba exploit. Avec Dieu, to kosala ba exploit. To kokamusa mukili. Avec Dieu, boko mona peuple de Dieu, ba kozala confondi. Ba ndoki na yo, ba kozala confondi. Ba magicien, ba kozala de toute façon, ba za confondi. De toute façon, ba za confondi. Yo ndozo lenga. Bien aimé, elonga ezana maboko na yo. Guerre nyonso ezo mutalo na yo kana no sangote, na yo kata sangote ke balonga ye. Bien aimé, bateau nyonso na cité balonga ki bitumba. Maintenant siko bateau yo, pona bango se sila, siko yo kamata bitumba wana, tia siko na komba bateau, tia siko yo mto bunda bitumba wana. Tia siko yo, po bitumba siko, yo nde mto bunda bitumba wana. Yo nde mto bunda bitumba wana. Bien aimé, zo bitumba na kati na maboko na yo. Okolonga suki yo bondili tikala yo silisa oya tikali yawa kubakisa yawa kulakisa bolenga nini bobange eloko nini eloko te corona te ba variante ekosala bino eloko te bino ekosala eloko te parce que bozo lala parce que bozo panique bituma nyonso mulongi azalaka biso tokolonga poto ya bana na nzambe poto ya balongi ya solo bokota na kati na kana bango te botala makambo na bango te ndenge bazono bazopela moto ndenge baza wana suko oyebi te na monde atende bayebisi bango déjà ke tokomi na suka il y a un peu de temps nde makomi elobi un peu de temps na kati na guerre oyo tokomi na un peu de temps yango bozomona ke oyo esprit oyo na esprit oyo bazobundela bango na bango bapotana bango na bango bakosila na mpe bango na bango bokomona baverité na baréalité oyo ebatama ekobima eza ndenge wana eya makambo mokili te ndenge wana bineme nandi ngona bozobanga nini bolenga nini bien aimé bobanga eloko te eloko bosimbaka ba prière longwana bundoki bongwana ngonga yango oyo yawa azopesa opportunité yawa apesi bino seconde chance po azofrappe frappe ezoya frappe ezoya yo moto oyokaka te yo moto obongwanaka te yo moto ozomona lokola liseki mais oyo baza na miso bazomona oyo baza na matoyi baza koyoka frappe ezako ya na kati na frappe wana bino me bokomona na basali na nzambe na bagouvernant na bakamane nane nde baza wana bazoyeba eloko bakosala te banyokolaki afrique ntango molai bakomi koluka base concilier bayeba sikone bazoluka siko position nini tokosala bino me continue na kati na priere bino ata balakili bino bebe ata bayangi miango mabe bakolonga te bakolonga te bien aimé nanyango ndoki nanyango balobaka ke non eza corona omoni eza malade ya bato nyonso ezo bato nyonso te yebisa bango ke ezonga te bato nyonso ata ezinga ekosala eloko te okomela mikrobe wana ekosala eloko te bien aimé yo oza likolo ya corona yo oza likolo ya bavariant mais molimo na nzambe peki sio te otosa mibeko na bango te kocouvrir masque sala couvrir bamasque mais ekosala eloko te bien aimé bondela sima mabondeli banga nde nzambe banga liloba na nzambe yo moto obongamaki te tika makambo oyo ya kofinga ya kotuka ya koyina réconcilier na bato oyebi te tokende wapi mokili ekomi na niveau nini frappe eza koya
frappe ezo ya wazo ko frapper na mabondo bi bomondi bomonyango loko msala pamba jeno bi bosali bien mais boko yoko ba témoignage ndenge na ndenge bato ba pesa bino opona corona to sala boy pona corona to mela boy pona ko bobanga te mais prière na bino botika te 12 oyo 12 oyo 12 oyo 12 oyo le 12 oyo 12 somme wana bien mais continuez yango bondela yango okomona misala nango eloko te bakoyela ba vaccin na bango bakoyela makambo na bango bakosala na kati na nzoto na yo eza likambo mosusu nzoto na eza makambo mosusu na kati na yo yo oza ndenge mosusu yo oza moko lokola bango te bien aimé à Jésus Christ. Oh bien aimé, pourquoi ozolenga biso tokolenga te bakosala eloko te bien aimé osobondeli tonda na bolingo secourir ba pauvre secourir ba veuve tala ba orphelin nde yango yawa nzambe ya solo asa nzambe oyo atindaka na mabe te po bamiso bazo comprendre est-ce que panga na sambela e panga na zo sambela eza ya solo to eza lokuta est-ce que ça nzambe bien po yeba que nzambe oyo sambela eza solo to ya lokuta eliyo loba nini nzambe atindaka moto na mabe te okomona kaka so bado sama kamabe yawa ko reprocher yo akotelema akolinga te c'est que ozana les bons. Mais soki ozosambelaka mabe ezokontinue bundoki ezokontinue koyiba ezokontinue kindumba ezokontinue kofika ezokontinue oza na nzambe asolo te bima na kati na nzambe wana sino te frappe okozwa frappe yo mabanga oyo ekitelaki bato kuna na kati na Josué mabanga wana ekokitela yo bien-aimé à Jésus Christ mabanga wana oyiba epai kouti te tala nzambe makambo asalaka eloko oyeba epai kouti te bien-aimé à Jésus Christ bondela Yahweh koko guerre des esprits mituma na molimo na nzambe longaka kaka bien-aimé nga na kota mabondeli na kati na quartier na Kinshasa nazobondela chaque minuit maloba na nga ezalaki nini maloba na nga nazali kolobaka toujours na quartier oyo ndoki ya kokota te ndoki ya kobiba te ndoki ya kokota te avant na banda prière maloba na nga ezalaki kaka te wana nasaka prière soki ya 2-3 semaines bien-aimé à Jésus Christ boyebi eloko nini esamaki tata moko ya quartier vie ya quartier ayi komona nga ayi komona ngo mwana bonjour ngabi bonjour papa eza nini abi ha mwana nayi komona yo mwana biso na yo toza na problème te ngabi oh problème eza nini papa abi yo moko yebika makambo ozosala biso ngabi makambo nini oh tokota te tobima te bongo biso sikoyo tozoderange yo te yo tika biso ofandisa biso mpe ntango molai alleluya orke maloba wana nga nazali kobondela namonaki yango lokola pamba namonaki yango lokola eloko ya pamba orke ezalaki na befe na quartier bandoki bayi koreklame batindi mutu aya komona kake natiki na bango mpe temps mpo bakotungisa nga te ezali problème na nga te nga mpe nazala problème na bango te alleluya yoka monde ya ténèbre bongo sikoyo ozobanga baesprit ali wana alobi natuni papa ezali abi kasi nde mozosala wana tobima te biso toza na problème na yo te yo tiki biso na kimia mwana aseki mpe ko ake yango kana yoyebisa yo bien-aimé en Jésus que tu as na pouvoir bien-aimé na kota jeune de prière il y a 35 jours 35 nuits na kati na ndako na mikandela na kati na ndako na bondela bien-aimé jour na bisilisa maki na bima babwato lettre babuki makambo nyonso yanga babebisi mpona ni baaki na kanda bazali kobima te ntango otumbaka mbeka ntango obondelaka meme na quartier meme bandoki ya immeuble babimaka te balengaka me bakoyebiso te bakolobilo te yo ozobanga nini ko obanga nini olobi 12 personnes mpe yango moto obatela yango ko bien aimé yango eloko mosusu te soko tosi soko bangi otamboli na boyengebele otamboli na solo bien aimé 12 personnes mokotuko eleki ebele okobetaka biso 5 3 bapalanga nini. Bien aimé, la puissance 118 et même si les ennemis sont pleins, ils arrivent comme des abeilles, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Même les mais la combo en pièces. La puissance 91, que même tombe à ton côté, 1000 à ta droite, qui ne sera pas atteint. Même bako ya 1000, même bako tinda ba corona, même bako tinda ba variant, bako tinda ba cancer, na kozala atteint te. Eli ngolo bate tokokufa te tokokufa mais tokokufa na komona ile mais tokokufa na misala na bango mabe te tokokufa te po balakili biso mabe be tokokufa ponde ya omutalingi tokufa mais bango bazana ba esprit oyo kokolonga biso te po balonga yete mais kulusu pe balonga yete comment boko tika guerre nyos molonga za oza molongi zoba arme bandako kolonga wa molongi boni boyeko boni
bono soko bitika boy o banga bango po bala ngana sala ba miracle ngana sala o bisike ko banga te bien mais soki o samu sali na nzamba solo o musala na nzamba solo o ba lo chawa na ko bango na bango ba to puta un bon serviteur de Dieu soit coutani confrontation des esprits que tous se confronter des esprits l'esprit bitu na molibo bien ba ko la te ba ko pata ba ibite parce que oyo yawa kotinda toyebite soka kotinda bombe soka kotinda moto parce que yawa ata obeti malandelaka mpe na ndenge na ye abeti mpe na ndenge na ye ko asilani na bango oyebi makambo yawa asaka na bayini na yo te mpo bayebisaka yo te bazwaka bafrappe bino batalaka bandoki oyo batalaka bato batakaka batalaka bato bata babiso oyo yo oya oyeba oyitake moluki makambo te oluki problème na jésus christ te yo ozokota lelo oyaka obeti lelo obeti bien-aimé, retour au Yoko au yébe pas écouta, bien-aimé à Jésus-Christ, tout le monde est là, Yahweh Siko, tout le monde est là, Bayini Wana, Oyo Baluka ki yo, O Bazuka Moina yo, Baluka Famina yo, Baluka Bana yo, Baluka Libana yo, Moussala yo, Namakamou Nyoso, Nakat Navina, et comme un caca, oh non, et sa première famille, pour famille, voilà, Bassi, Bazoma Balate, sikoyo na kombo na Yesu Masia bakozwa mabala oh non famille wana mibali basalaka te mibali basisa baklasse te okosisa kelasi na kombo na Yesu Masia pourquoi bozopesa bango autorité wana bakamanena ekomi habitude ekomi épidémie mpo biso nyonso tokomaka po te boye non brise yango yawo apesi yo minduki yawo apesi yo bokasi ya kobrise makambo wana brise yango osala baarme mpo guerre nyonso molongi azaka yo oza molongi owa molongi kolonga oza na coupe za ya yo bien-aimé jésus christ yango wana tika kopesa banzela non ezalangoka maladi ezoya kaka tokokumisa maladi yango te biso tokumisa ntina na biso te ezala nango batina nango bavaria ozobanga te naza na problème na ye naa na problème na ye bazala na banyamba na bango balingi bautilize banyamba na bango balingi bautilize mais biso tanke oza mwana nzambe bakosala eloko te e ata bapesi yango ata balarke yango bien aimé partage mateo partage tika bien aimé yo muto zo yoka mateya yo lata ngoto lata bibundeli zoma bondeli banda kobondela kobangela kote tirema nani akotelema kati na yo car balengi somo moke bandoki ya famille oh chef de famille atomboki akomi koloba bien mais ye kutu chef de famille kutu ye kutu donc tindela ye prenza vrai moto ya moto a subir tindela ye 12 coups 12 épée oyo yebisaka nkolo ekota ye na bamongo epiyina e enfonce ye po ayokaka te bakopatana bakopotana bakosilana nzambe nango ya te yesu masiya te basakanaka ye te liseki eleki ntango molai yawa alobi bokomona mokili ndenge ezotambola mokili ndenge yali guerre des esprits baesprit ya yawe ezobundana na baesprit na bango basala oyo ya bango basala ordre mondial ya bango ordre spirituel mpe ezali yawe azosala ordre spirituel na ye mokili yango eza ya bango mokili yango eza ya bango diable bapesaki ye kaka lokola aza locataire mpo aya bayebisaki kende kota kodirige na se mais yesu ayaka ayebisaka bino ayebisaki bino nakei nakozonga nakotika bino bitike te natike bino molimo mosantu eya na bino emona bino econtrole ezosala vigilance na nyonso alors kolenga ya ningi kobanga ya nini mutu moko aza nani na ntina te aoganga aolobaloba otali ye bozotala bato basali na nzambe wana na baprofete so bapaster so na baroi so na bakonzi wana bootala bango na mosuni mais soki otali bango na esprit eloko eza te mpe bazobanga kodéclenche babon serviteur de dieu mpo bayebi ke soki mpena bakoti baleli eyindi epeli moto ebebi oza un bon serviteur de dieu oza une bonne servante de dieu oza un bon na kati na yesu masiya tika te yawe asunga tika te mabondeli yo bondeli esala baefe ekota na kati na bamoye epiniere na bango ekota na kati na bazando na bango na balaboratoire na bango na baekran na bango epela moto bamona milinga bakokota na bakati na baconfusion bango na bango na bana na nzambe te batumbola basusu me bana na nzambe te bien aimé zwa guerre oyo na kana yo zwa guerre oyo na compte na yo nga mpe nazi na compte na nga mpe na lela naza na compte na nga yo mpe zwa na compte na yo mama zwa na compte na yo papa zwa na compte na yo mwana zwa na compte na yo mutu na mutu tobunda etumbo bokomona to balongi ya solo bokotatola monene na nzambe bokotatola kristo inome
nana minga kubondela te nana makambo bondela te oyo eteyami eza mabondeli mobimba oyo elobami eya mabondeli mobimba pamwama batelema na Yesu Masiya bikisama na Yesu Masiya longisama na Yesu Masiya olongi pe moto akosala eloko te corona te variant te eloko tiko boniko boniko biso aba na Kristo te biso aba na Kristo oh boniko nini yango oh yokase Alléluia. Biso to bondela. Bango bazala baba. Bamena masanga. Basa bambias. Biso to gêné. Tout ko gêné. Bango bazala bambias. Alors, prêt. Aïe attaquer ngai. Dis. Ngana sa rempli na Saint-Esprit. Ngana sa bien chargé. Ngana minduki. Chacun meki oko sentir. Oko mona. Yom to yo kakate. Yom to so tambola. Keba. Mbongwana isikuki. Ngongo sa ilo babiti. Yako changer. Olingi ba changer au combien de fois olingi ba te au combien de fois ozo kate donc ozo yesaka mutema makasi makamane na bien mais frappe zokuya tikate nzambe na lola amona bino nzambe na lola simba bino un prophète à sa prophète non c'est pas une blague boa bana nzambe bolenga te partager Matthieu partager lolendo bozala ba arme bango soki bi guerre ezali babimisaka ba arme nucléaire babimisaka ba char babimisaka nyonso mais ya lui ya azali l'éternel désarmé donc mokonzi ya minduki mokonzi ya ba arme nyonso tata na yo yawe na bibele Yesu Masiya nde mokonzi ya ba arme nyonso siko balonga ye jamais lokoza mwana nzambe te soko mwana nzambe te ngonga yango kota okoma mwana na nzambe okomona ndi tolongaka omona ndi tofrapaka omondi balengaka biso totambola ata bazoya kointimide kobanga no te baintimidation pamba balengaka balenga mabondeli bondeli yana be fait peut continuer bien aimé bokeba na baprophétie bokeba na batémoignage mosusu bozoyoka gauche droite gauche mosusu eza ya nzambe te keba te attention nde baza wana baza kopota guerre des esprits bitumba na milimo waya ye na prophétie boy waya boy po ba explication bazopesa biso ya balola so ezokoconcorde te tozoyeba te eza ya wapi waya lobi boye guerre des esprits bango na bango bilobela bana na nzambe maîtrise totale totala bango oya lokola stade te botala bango nde bakopota na babonga babona bakufani bango na biso tobeti maboko bomoni yango na kombo na Yesu Masiya bakomona yango bakoputana tata mwasi na noko baswani mpona nini balia ale kindoke sikoyo ekomi kosanza wana koyo bakomoputana bakoputana bango na bango biso tokotalaka nde bakobomana na kombo na Yesu Masiya tosimba eloko te basimba eloko te Josué simba eloko te akotika na kati na mai Jourdain mai ekanguki Alléluia quel Dieu Jésus-Christ non loba Yesu ya biso te ya bomoi nzambe na lola mona bino aza na bino bozalaki bongo na kati na télévision na bino oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV kola batela bino asunga bino tozana poste tosala baction de grâce bien aimé ça dépend ya motema na yo ndenge etindi yo soko olingo soutenir église soko olingo soutenir chaîne ndenge kaka nzambe alati yo ndenge yo moko kosalela na commentaire te molimo na nzambe etuta yo etala yo oui etala yo na bolingo na yo commentaire eza te mais posa ozwa lobiko oyeba te ozana le véritable Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Tout pas bon. Amen. Tanabasito bisengo nakolanda nkolo Yesu tanazangi mosala lelo nakolanda nkolo Yesu
atikaki likolo amipesi